Botona bino bandeko bokolanda biso uta mokili mobimba na chaîne ya sika ya kitoko oyo Sheraton TV. Lelo toyawa na événement oyo ya monene 26 ans ya mort ya Tantina Betty Masikini. Dans la cimetière à Gombe awa. Mais c'est déplorable. Nde nazana boye nazana mai na miso. Tozaka kawa malgré l'appel nyonso sala ki na la télévision mais na se retrouver ka ngai na grande sœur ya Betty Masikini wazana sima na ngai. Bon mon interview au Salema avant d'écouter donc bino mo mona yewa na vandination. C'est pénible. Comment tu rebosses na ba Congolais ba roza ingrat boy. On a la salle émission to sali ba appel balancer ma invitation. Pas bana basi surtout to benga bana basi ba sa musique. Parce que Tantina Betty azali icône. Ya ba maman ba emba. C'est vrai que bazara na Pongolof, c'est vrai qu'avant yé ba lycée un peu bazari qui mais muto sali ma moi so sali ma kamblo Tantina Betty azate. Mais 26 ans après mukolo ya kufa ya ngoyi metala karangai cameraman nanga mama Kulutu na Alain Madilu wazali bon président ya Marasino et Sangsarabana ya artiste nyonso yaza mona ya sans souci donc ya passé donc non la route ba mo ezangenga mais bokolanda makambo yo mama Kulutu alobi dans terre Betty Masikini pour Bolanda Marambo Alain Madilu à lobby. Pour s'abonner pour s'abonner belé la chaîne Sheraton TV. Yeah. Ngana za ya nayo. Abeti alandi ngana si. Papa tozana témoignage belé. Ma beti. Kasi. Mena yebite na kokaka teme na kokoka kaka. Na kombo ya nzambe na kokoka. Mama Betty azalaki eloko munene. Eloko ya makasi papa. Takati na libota. Meme ngana za ya naye omona le musu awya. Po nini olingaka kotianga liboso. Yo motoza yanga lubo, yo motoza kasa. Yo motoza boya. Na ti bongo so na ti liboso mama izama be. Lobiti ya kopiko sika lobi. Nga pena ngite kaka yo. Banda libota la biso nyonso banda ba mama la biso. Papa la biso. Papa la biso bakufa kitoza bana mike. Tokoli na maboko ya mama. Betty Masikini finon dès que le bakombo est vraiment et ali tozaki ba finon l'air ya ba authenticité de toi qui ko changer toti finon pamba toti Masikini za kombo ya mama na biso finon de kombo ya papa na biso azalaki le premier gouverneur de la province orientale. Le premier gouverneur na indépendance, na 60. Papa ya Betty. Papa kendeki na table ronde, bazui indépendance, baye na Kinshasa. Ti bazui indépendance. Baye kotia papa na biso gouverneur ya Kisangani na l'air wana. Même l'indépendance ya Kisangani na l'air wana nazaki mwana muke. Là, j'étais même nazaki na ba deuxième primaire. Papa na 60, papa Kasavubu azaki wana ba eko fêté parce que na l'ère ya indépendance na 60 ba fêta ki indépendance na Kisangani boyoma. Fête pasaki kuna munene na Kisangani. Mais papa Kasavubu azalaki ensemble. Azaki na ndako wana esika tozalaki. Betty, l'air papa kufi. Tisika, Betty aboya ki ne ba makambo ebele. Alobi na lingi na kopona na ngai kaka koyemba et puis pourtant on a l'air tozaki na ba classe tozaki bana mike. Azaki ko beta piano et puis azaki choriste.
na ba primaire wana ba première deuxième troisième quatrième même sixième akomaki wana azaka choriste monene ya catholique na Sainte Thérèse na Kisangani place biso totangaki na classe ya mindele de place ya Betty abandaka ko yemba. Après ça papa Maman Betty aboyaki na elere papa akufi eloko moko te aboyi mama kambo na lobi na kokoma na ngai kaka moyembi te. Mama Betty ayekokoma moyembi aboyi bamakambo wana nyonso banini ya papa ta biso oyo ngai bato bayebi biso te. Et puis tala awa lelo na tombo ya Mama Betty namonaka ta gouvernement moko ti ke la vedette wana azaki vedette monene international, vedette monene akumisa mboka akokende na étranger akoyemba kaka valeur na mboka ya biso ya Congo. Alors nzembo nini ya libota ngape mongongo papa ezata mais kaka ya libota nayemba kaka oyo nasepeli naye nakoyeba kaka oyo ya mboka Zaire oye Zaire oye Zaire oye kolemba te biso baso tosimbi oye. Et puis alobi Zaire mbongo, Zaire ebale, Zaire onsolo. Mususu na yemba lisuda itozaki bana muke. Asemba azela. Dunia haina maneno, leo tunabakia batu bule. Mungu Mwenyezi Joana yuwa baba. Et puis nalingina pesa pe koloba na ngai na batu ya Swahili jambo yenu sana bantu kwa penzi Kisangani Boyoma. Leo iko siku furaha sana ya Mama Betty masikini yeule shendaka mama yenu mtoto yenu teta yenu ikale Lumumbashi ni bote. Mama Betty leo njo shiko yake mama bumukumbuke mweka taba mbumbo kuma nyumba yenu busikie Bukavu Kindu Goma Uzumbura beno iko yote iko mungini yote benye banasema Swahili na kote ya Bakongo biso nyonso Bakongo moni na bosa na kabino te po Betty akufaki awa bino nde bato ya liboso Kinshasa za somo ilinga Betty partout na kobosa na bino te izala ba mboka naloba mboka mobimba boyo kizenga ona zana mo emotion na kombika koloba muke mawe ekoti ngai bosilika teke bamboka wana nyonso natangi ke nabosani bino te. Merci maman. Voilà, Bolandi interview Mama Kulutu Sali. Mais sikoyo anecdote mo ezali il faut battre découvrir likambo mo bopo battre belé batikala na souvenir ya concurrence ozala entre Betty Masikini na Pongolov battre belé ba bike baba na oyoka na tempu na niao. Mais sikoyo bango nso bakenda la bongo siko to nguto ba réalité ya makambo zakine lokola Mama Kulutu aki yaya na bango mibale azali awa yango moto tune yaya ba Betty Masikini na Pongolov banda oyoka na te pona papa ezalo kuta bazako yoka na très bien. Bon Mama Pongolov omona koyati epana kuna yeti epa Mama Betty. Oh Mama Pongolov anda yeti pa Mama Betty azo yati na ntako kolo azo yoka nzambe bangonyo so bazana sekula babeta lisolo yaya wana Mama Pongolov yaya leki nanga bana zaki ndeli kam ye atako sekade kaka geste kaka okomona zoko ligia sala mwa nini boyo kaka geste kaka omona seki na banini bazala ki bato moko bazako yokana très bien alobi to allez
Tout ça, le col a tué bandité. Tout ça, le col a. Montona boîte, il y a une boîte. Mais Bazaki moko. Balia Sani moko. Abeti Mama Sikini na Mama Pongolo. Bon, on va entretenir moi rivalité na bango sur le plan musical là il y a scène bazo entretenir on peut biso bato to landa bango to tika la kara na polémique wa mutu na kwa na ye lokola wela na jibende banda osala nzonde soki na kuku ya juste mutu kwa na butu aye kuna baza kuna na yaya na ye bazo beta ba histoire bazo ko seka ndini mais esa lokola bino ba journaliste esa lokola ba natanga lokola natanga kombonini okomona aujourd'hui c'est okunda o balingani lokuta mais bosaka batu moko atteint ARTNC digital nini turi o bino nini Canal Kin Canal Kin bon modi bino nyonso boza ensemble boza bato moko mais na l'air wana mais bozo sala lokola boyebani te mais boyebani très bien Pongolo avec maman Betty bazala qui ensemble malam tala kaka bapesi bino exemple na bana na bango batikali Sandra na Yolande bomona ka esika wana ebandela ki wapi ebandela ki place bana wana Sandra mwana nani Yolande mwana nani Sandra mwana ya Pongolo Yolanda mwana ya Betty etala ndenge bazabu moko parce que bamona kinzela mwana ba mama la biso bazaki bomoko ndenge nini biso toza bomoko te yango wana population boye bateke zaki ba lokuta koyemba weza pe makambo ebele ba stratégie ya bangwana ko mona bazo beta kwa bayoka bayeba la te bambokela lokuta bazaki bato moko mama moko tata moko. Merci beaucoup Bomoni sekele bimi biso nyonso tokoli na époque wana ba Jean Pinjo Ndi ba leader Bigonza ba ndeko na ngai oza na Paris ko Aimé Ndongala ba patron Chirac docteur Chirac donc Malonda yo pe toyeba ikake tanti na Betty na Pongolo ba bandaki koyoka na te nzonde bazaki okosa biso lokwa wera na jibeka nde bakosa biso ba on lié place moko ba ya parce que l'acception que ba yoka na te mo lelo secret bimi yango ni tolinga mingi émission yo toza ko continuer kara lisolo sikoyo na Alain Madilu président Marasine. Lobelanga bade nininga boye ibala mama utana paradiso Nzambe tango asali mobali amoni kaka eloko mosusu ezali kozanga aye kosala mwasi na mopanzi ya mobali yango libala wana ti lelo te tozali kokozela simatala velo eloko edomintala simatala Chaku chaku tika lokoso chaku chaku kala
Tika lokoso. Chaku. Tika lokoso. Et le succès des autres. Oh. Voilà. Bon. Alors, si on est dans nos sagibino, tant que c'est la grande sœur, Maman Kouloutou, si on est au président Amar Racine, Alain Madilou, il y a des mois, il a fait sans souci. Neveu, il y a le vieux Madilou système. Ope Bazara Rawa, Madilou Azali Awara, quelque part, Kuna Nassima. Yeskonde Moutazali, Moukambia Lingomba Maracine, ou Sansarban, à artiste Nyos. Ndeko, Mbotena. Mbotendeko Piris. Bon, Boussalagina nous Maracine pour nous. Maracine, tout ça, après, constat amer. C'est-à-dire, on constate que l'artiste, Bazobo Sanimbangu. Alors, ce qui l'État bossani artiste, baninga na ba bossani tout à l'heure biso ban auto uti na kati artiste toko bossana été on to bengango Maracine. Tout ça là qui ango parce que tout à l'heure artiste belé ba droit na bango zo liama pa batu mususu. Au lieu que ba progéniture na bango bana na bango ba profiter nango. Tout à l'heure qui sou que ba artiste belé ba kana difficulté à ko la promotion. Alors, tout ça qui ba objectif to lobby Maracine, il faut pérenniser artiste, c'est-à-dire après disparition, qu'on pérenniser artiste, puisque parmi Bissozan Abana Oba, Yembaka, Oba Sara théâtre, Oba Sara peinture et consorts. Alors, pour que œuvre artiste soit la pérenne, il faut Bana Oba Outina Kati artiste, Bako valoriser en bien. Et que soit Bakouche Nyonso, il y a Batu Oba comprendre que motivation n'est pas Bana to accompagner Bango. Deuxièmement, droit d'auteur, les loyaux, droit d'auteur, ils ont biaisé, ils ont piétiné dans le bateau. Tout ça, le contact, mon cabinet d'avocat, bon, c'est un cher trop parce que l'État a qui peut en ôter. Mais on a droit d'auteur et on a payé belé au bassin l'État n'a biso et ça la repérage à droit d'auteur pour que ba paie sa succession à l'artiste, ba côté ça bon, bazon ça on a droit. Alors nous on a lutte pour le retour effectif, il y a droit d'auteur. Et objectif Moussou Césali, artiste baza vivant les lots, cause on a ba événement, ba concert, ba tout ça. Biso ba na toza wana pour que toi accompagner bango. Toko zo ba affiche na bango, toko lobela ba événement na bango et donc ba objectif à Maracine yango wana. Voilà, les lots on est tous en cimetière à Gumba à l'occasion à 26e année, il y a disparition, il y a Tantina Betty Masikini, c'est vrai au lekagi na ba chaîne Belum pour na koyebisa kolobana na opinion publique et tozala awa au bengaki surtout artiste oya basi parce que abeti masiki nazali et pour bamsusu azali maman pour bamsusu azali ya pour bamsusu azali koko mais curieusement toyawa bango bayete alors réaction na bon omoni lelo yo il faut toyebaka place touti pour to bongisa place tozokende ba mama oyo baza ba référence ya lelo ba mama tozomona bana basi ebele babimi na nzela ya ba mama abeti masiki ça place to uti eza ba mama abeti poto koma liboso muto akobosana te ke yepe mama abeti azalaka azate yepa kozalaka te lobi faut ba honorer mutu nyonso akana besoin honneur ya omona ba parents bela avant kufa asali testament po alingi après ye protection moko ezala na famille na ye to na bana na ye eza ndenge moko ba mama beti batiki ba testament ya makasi eza ba nzembo eza ba parcours na bango mais bon soki batu bazozwa conscience wana te to kolemba te nous sommes une famille il faut to interpeller kaka tilelo ke bazwa conscience wana olia kozora kaka ba partir ba nzembo na bango po ça la succès na oya yembi mais bazwa conscience ya koya ko honoraka bango place bavandi pour l'éternité que nazwaki nzembo mama Betty nazwaki rythmique ya mama Betty na betaka et ça la succès mais mama Betty na cimetière na ye na kendaka te et eza bien te eza neti zozwa œuvre d'esprit à mutu sans pour autant consulter esprit na ye donc je tiendrai vraiment à interpeller ba maman surtout puisque ba maman bazali lo ba maman chalamona ba maman Biliabel bazali bango batikali mikolo bameka kobenga kabaleki na bango abasi ya mikolo oyo babimi
basangisa bango sur une initiative ya ko commémorer ba mama nyonso o ba honora culture na biso o ba tika biso bango pe bazwa initiative wana po lobby pe basalela bango o ya malamu o yozala pona bango. Alors tout le monde nous a émouvoté, na moni membre sous zanae mbote ndeko. Mbote ndeko. Yo kumbono nani? Nga kombola nga Didi Ramazani. Voilà. Vous allez moi un artiste? Non non, nazali orpheline artiste ote. Naza membre sympathisant ya Maracine. Voilà. Oh linga ko kotana lingomba ngopona ni. Bon. Naza na bandeko ebele kuna, naza na baninga ebele, ba connaissance ebele. Alors président Alain Madilo, une fois to kutana esinga bi arama yo fo na kotsa o membre sympathisant ya Maracine. Ah président. Ngana à l'époque nazara na orpheline te. Ah ngabi nazara orpheline te ko yela ngamili mwana te. Yannick Mumbata kuta oseka bi ah etali ora papa bino okufa. On a ri, c'est parti comme ça, na ndenge na adhera na Maracine en tant que membre sympathisant. Okay. Alors Tantine Betty, quand même un mot, tu viens dans le cimetière, batu bayete, balanga nzimbo, à mon côté. Surtout, c'est une particularité, bana basi, baye pété, car grande sœur Betty. Bon, particularité, on a balo bake bana basi car on est dans l'ingénieur outenan. Parce que Tantine Betty a moto à salle musique, namboka oyo moto à vendre image yamboka oyo, azala précurseur ya marambo belé. Tantine Betty abeta soukous. Na ebité ce que osana musicien mon le bobimisa la biso yabeta ka soukous. Et puis na année nini ba année 70. Abeta ba sali ya minene oh misusu kutu le ba betité. Asala ba exploit asala maramba minene là sur réunir certains artistes na niveau ya international. Ezalara pa ya munene pour la musique na biso. Et na solola na bana na na famille na ye mama kulutu pe awa c'était quelqu'un de simple parce que nous on l'a pas côtoyé mais selon le témoignage de Batou, c'était quelqu'un de simple rigueur na musala et on les a dit ba valeur autolukara pe na artiste na biso. Alors ezara moi passé na jour ya boya commémoration à boye ba sala bilo ba texto ba benga bino boyate. Mais il faut savoir que dans le cimetière ba komaka, j'étais comme vous et vous serez comme moi. Et ça un problème té ba na bango pété. OK, c'est bon, mais demain aussi ba rozalaka naka oyo. Mais on verra bien na on a courage ya parce que eux de leur vivant bah assister qui batuté maman habite azana ba tiki bana tiki ba koko bazali et tout et rosala pe bango bien ba mona que musala ya maman na bango ezali honoré mémoire ya maman na bango pardon eza honoré pe musala ya maman na bango asala ki pona mboka oyo valoriser mais ce n'est pas le cas yo monia hein tuzanga yi président Alain na maman Kulutu maman Titi azara donc eza moi passi na moi soni to remarteler na biso sur yangote. Nous sommes tous humains, nous sommes tous adultes, conscience ya mutuka esala. Mais yeba pe ndenge yo tozo traiter bato, ndenge ba ko traiter pe yo, ndenge président lobits. Maman Betty azara le rôle la bango. Lelo akomi boy bango pe ba ko za le rôle aye. Yekuta mso asala ba bloko ya nde ba kina ba baka bloko ya danger. Ba marambo ya bien route bango ba sel na noté. Mais tala niveau. Et je me demande s'il y a une branche dans le ministère de la culture et art où il faut s'occuper de makambo oyo. Ata soki ezalaka ke balobi lelo ba journaliste baya bakopesa bango mwa mbongo balinge batonda ebele ya namoni bino Canal Kin namoni bino namoni na Immortel Henri Noël 2 chaînes de télévision on a plus de 45 chaînes de télévision ici ne fût-ce que pour honorer la mémoire de quelqu'un ça demande rien du tout au filmer quand on lectionne un journal 1 minute 30 ça fait quoi manque de volonté tout manque de temps tout manque de courage. Biso se tozali atona ba engagement na biso tozali makamo na biso osala mais on se fait violence na ya moi quelques minutes non on aurait mémoire na kei c'est bon donc c'est un peu ça. Voilà, merci vraiment. Alors un dernier mot peut-être bon pour na ba membre mso Maracine na artiste. En tout cas beaucoup ont remarqué que Maman Didi Ramaza membre à Maracine et puis membre à Blagité. Ça veut dire que Maracine est ouvert pour tout le monde. Parce que tout ça a une mission où il faut tout accomplir et c'est une expertise extérieure pour sungabiso. Alors muto nyo so komona que idéal à Maracine il faut qu'on accompagne ango tout ça toujours na besoin ya batuba bakisama na Maracine et pour na artiste na ko interpeller kaka ba artiste to lembate que monde ya artiste comment est monde ya ingratitude. Alors tout tika to meka ko changer eloko wana
connotation ezobeba ba artiste ba ingra ata bazo initiative ba koma na sukate et lelo car na distraction na Côte d'Ivoire qui est liboso ba Nigeria bazo liboso et culture na biso kiti makasi so tozu conscience te. Alors to senga unité te ya okutana chaque jour mais du moins puisque ba okutana chaque jour te ba artiste baza quand même na moi cadre moko ya réflexion ou permettre que to zongela ndenge tozalaki liboso biso mona l'état et puis ici je vais interpeller l'état tout mona l'état ivoirien qu'on interdire musique congolaise na pays naé pourquoi parce que l'inga qui a privilégié musique naé et c'est ça l'identité voilà tanga ndombolo vraiment voilà donc l'état na biso azo protéger culture na biso te ba congolais au baza ba combattant bazo bommer biso pe culture quelque part il faut toyeba parce que tant bozo ba artiste était la bétate bon raison exacte soit batona ba rasoudoye na ba pays où tout le monde a lelo bazu en pleurs ba ici bango boboma musique na bino po biso to za likolo ou soit tozo comprendre te culture et comique bunga tozara lelo komona ba papa wemba ko beta na ba 50 pour ba payam o to beta lisolo ko te mais lelo comment artiste pas beta fa forcer ndeko na nga fallait auto beta Bercy ya ça dit beta on na qui t'es oh za culture na biso neto zoteka lelo bato bakomi obligé à kobeta musique mususu po eteka metala na YouTube rumba ezokende wapi rumba oya biso ezobunga alors biloko na so photo lo baka po ba comprendre ah maman Didier Alobi bato baza mikolo donc il faut pas comprendre que soki lelo yo artiste bo réduire en silence ne to moni bazo nga ba réduire ndeko karma pas c'est-à-dire artiste na mboka na ye bolingi bo réduire en silence pour dénoncer mama yemo babiloko nyonso le kaka ya mabe mutu to ayebi il en tant qu'artiste vecteur et un message à dénoncer et c'est le parquet nda banotinda ba convocation c'est-à-dire mboka na yo mboka biso komi ko bundisa culture na biso déjà ba mama beti to mona ba yemba ba makayabo bazo expliquer ba réalité na biso tout ça na ba cuisine na biso photo promouvoir mais le mona bato ba commencer na shawarma frites mbika baboy authenticité fumbwa botiki donc quelque part tozonga ministre de la culture to ebiete phase à la visible à ça la effort azonga bima to monaye ala kisaka lekaki na ministère wana sinon te to banomonika na ba plaque na kata ministère so keto koyeba ete. Voilà, merci bon Ozaki ndeko Alain Madilou donc na tikibino ndeko Alain Madilou mutu ça une initiative neto komi awa pour to no quand même tantina beti mais ce que mama Sony déplique yo zo nzembo abe album na suka yemi parti à betiti déplique yo yemi nzembo tante so peut-être yo bité nzembo abeti boyete ba rythme zo beta mal boyete ministre ayete bata sokoda ba yete maman Bilia Bella yete maman Chalamona yete Rebo yete Ninita yete Lorette Perla yete Claudia Bakisa yete bozaki informé to informé tantina beti obinonyo so beaucoup misala quelle ingratitude bon ba o bazaki empêché boaki empêché même bala sima la 27e anniversaire bo sala boité les mabe mbote na yemoko docteur Chirac na Djobour eskozali Chirac Malonda na pesi mbote na Johnson Keto na Londres Julie Messo na Londres Nathalie pe Missa nangai Emendongala na femme nae Bobo Machuda na mama Titina na robosa na bete akuna matata belulu vadio na vie nangai mboka business awana kisasa ye loboko kitoko merci Naebi